mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, tozali ko zongela dossier oyo, likambo oyo, ti lelo ezali ko ningisa, mokili mobimba, polémique eza ko cessé, te ko enflé na ba réseaux sociaux, na proposition à loi. Parce que ezana nous proposition kaka ya loi. Proposition à loi oya Noël Tchani alukeli batu misusu ba problème tozali ko comprendre été. Donc ngamogu na mona Noël Tchani tango asalaki candidature comme présidence comme président de la République azalaki na lupemba oté. Donc Noël Tchani azulu pemba na proposition à loi oyo vraiment ezali ko kamusangai. Et puis nga naza komituna nanu. Pourquoi Batou Bazali ko s'exciter? Pourquoi Batou donc vraiment mi tout na bango ezali ko tambola na likamoko kutu oyo ekoki ko benda polémique oyo tozali ko assister parce que congolais nyo surtout penza zali congolais de souche. O penza zali congolais zali patriote akoki ko kota na ba politique oyo te na ba polémique oyo te akoki pe kozala contre loi oyo te. Noël Tchani po na ngai azali patriote munene. Azali mutu alingi mboka naye. Alingi te masolo o tozwaki ya Kanambe parce que tolelaki Kanambe ndenge ni na komi na pouvoir ndenge siko Noël Tchani a sali proposition ya loi moko oyo et ko permettre que tocha ba kal na bato bazali batu oyo bazali à 100% te congolais. Mais problème ezali wapi. Et puis Noël Tchani nga na lingi na tuna nanu ba congolais oyo bazocha ba contretemps oyo bazali ko Zouaki peleke c'est est-ce que na masolo oyo ya Noël Tchani azo sa la proposition à loi est-ce que tangi katumbi donc so to tangi katumbi parce que to zo mona bato bazo s'exciter bazali batu ya ensemble est-ce que na masolo oyo ya Noël Tchani est-ce que tangi kombo mutu atangi kombo mutu te mais tozali ko comprendre te que likambango ezali ko silate polémique ezali ko silate mais masolo oyo Noël Tchani azo sa la proposition en loi et bandi sikote makambo e bandi sikote na constitution ya Luluabour to bandi na Luluabour to ye na impère masolo oyo ya papa mama Zaïwa ezalaki mais tant Kanamba ye bakei na San City basali constitution sur mesure ya Kanambe parce que Kanamba zaki étranger basali constitution sur mesure ya Kanambe et puis Zoua constitution, au penza za congolais, zoua constitution, ngai période mo penza na zu constitution na komi kotanga nabi ah mais batu basala constitution ba noalaki ou bien ba melaki masanga ou bien ba langwaki ou bien po mamaka mususu eza na kata constitution ana ba article mususu eza so otangi ngo penza o comprendre que non vraiment mutu asala constitution akoza la congolais te ba kote mususu ba bike osoki masolo moko bo togozo mabele na biso to kabi yango na mboka moko bo donc constitution ana yango na pe tozali ko profiter to yebisa ba konza mboka na président de la République constitution ana il faut ba revoir yango parce que biloko eza na kati ya constitution na basala ngo sur mesure pour ba favoriser Kanambe akoma na esika oyo azalaki mais siko Noël Tchani ati proposition oyo ya masolo oyo ke pour opérer sa candidature en tant que président de la République il faut ozala mama papa congolais mais siko ezali ko déranger batu misusu pona nini que sa loi passe par l'intermédiaire des députés ça je vous dis je mets ma main coupée ces députés là connaîtront la mort le même jour et le même jour l'Assemblée nationale cessera d'exister ça je vous dis je vous donne ma promesse. Quiconque viendra avec cette loi-là dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès.
tokolia ye tokolia ye tokolia ye tolie ye boy tolie ye mutu wana nazali comprendre pourquoi ezali déranger bato mosusu topesaki exemple dernièrement tolobi en France so balobi ke français alobi ke mokolo mboka alobi ke po président de la République en France face à la papa maman français et ko déranger biso na nini mais nazali comprendre te donc nga penza so na vane na boule nazali comprendre eloko moko te bato bazali s'exciter et puis sikoyo bato bakanisa te ke Noël Tchani bato bazali komitu na misu bazo kanza Noël Tchani donc président de la République mutaza na simane azali kotinda mais non ça n'a rien à voir ezali même pas président de la République botalaka éruption volcanique volcan et bandi ko bimsa ba lave nango kuna na Goma et comme il politisé et comme oh faut il y a Félix oh Félix Asalibo donc pour bon mona kaka makambo donc parce que bato musu bazo kansa donc Noël Tchani président mutazo président n'a rien à voir na makambo et puis bino penza bo boulé nan ngana ngena na tuna nano bato bazali ko s'exciter bazali bato Katumbi est-ce que Katumbi na 2023 donc tolo penza tolo baté Katumbi na 2023 tili baya est-ce que yé akolia Félix Antoine Tshisekedi Katumbi atia libaya na ensemble ne wana ye akolia IDPS akolia IDPS kout na ndenge nini Katumbi bakolia ye na Fachi donc bakolia pour comprendre que donc Fachi azo banga masolo oyo te ya ba 2023 et puis boye barake boye bi ke l'élection ko yek za ba détour OK deuxième tour na longola ko kanambe muta longola ko pasa kimaki débat na bemba yango ne longwa donc ye ba ke Félix Antoine Tshisekedi azali ko zongsa détour bon aussi deuxième tour tant au premier tour et l'équipe deuxième tour avant deuxième tour et salama donc débat na télévision ah ye Katumbi ye penza débat Fachi ya loba makamani Katumbi kuta loba ba masolo moko boye ozo comprendre est-ce que Fachi devant Katumbi na débat politique ye Katumbi arokoka Fachi donc pour bon monarque donc ezali masolo mokte bo kanso bien ceux qui Noël Tchani aza patriote a monique non il faut à cause sa loi et puis loi wana muto aza penza congolais penza solo loi wana ekoki ko gêner ata mukete ekoki ko gêner te bato bazali kaka ko s'exciter bato bazali ko bon toujours comprendre te bato mususu bazolo ba penza belete ka bato ensemble pourquoi bato ensemble bazolo ba parce que bango bazo boule ke Katumbi a reposé candidature Katumbi nenga pesa ka bambongo et ko zala ndengwana mais parce que muto azali congolais nga ekoki ko déranger nga ta mukete ba patriote pe na bato nyoso to bazali ba congolais balingi ke mboka na biso ekende to zala sous te na ba problème ke o président moko boye o bona boye donc ekoki ko déranger te mais tozali ko comprendre te ke ezali ko déranger bato po na nini. Donc, et le ronga nazoka moi, loi ezalaka impersonnelle. Et puis, na kati assemblée, ezali batunyo so tout ezaka ba meti et puis na ba écrit mutu bazo okota masolo na ensemble batutu baza contre proposition loi anate. Loi ezalaka impersonnelle mais tozali ko ka moi, tozo ebate eloko nini ezali ko pesa agitation na kati ya loi wana. Mais siko to moni donc ces derniers temps na ba réseaux sociaux to monique bati vidéo moko boye donc vidéo ya masalanga parce que on a masalanga Thomas Luaka masalanga ya coupé masalanga bo mwana ya coupé donc Thomas Luaka na moni et bimi parce que ça kalame et bimi et zo kota na lien moko na makambo tozo sala obeti masolo masalanga obeti masolo ya Boubacar ya Boubacar na ba famille moko ya ba congolaise bazaka na Suède donc exemple na yo ekei bien exemple na yo to boité ekei bien donc papa na maman ba congolais ba vandaka na Suède kuna ba boti bana na baza ba congolais mais sikoyo bana wana ba yebi makamba mboka te mais Aboubacar ba bengaka Abouba donc abota mana kin mais wana okoti na ba sentiment master obike natana bien master na seka to boité mais loi eza loi expliquer net ba professeur à géographie na histoire na ité sengalé ma père ozo expliquer mais pourquoi explication que vous avez balobi loi papa maman congolais mais ce que explication donc comme na deux poids deux mesures ozo expliquer ado tiro comme Joana abotama na kina ndoro lia kwanga bien ça abandoro lia donc Babylone na Jakarta abandoro lia donc abandoro fréquenter donc balobi masolo mususu te botangi noir et blanc papa maman
Congolais. Bon, aussi comme Massa raté. Massa na robi que mo c'est singa mabe Massa na gato mal wako c'est singa mabe. Et puis ngana donc wana na lobonaso. Et puis ngana bularo na kamaro mingi. Na logique na yo na kamaro yo ti lelo ndeni oza kota kanambe parce que oza incompatible na kanambe bon. Wana kana bogi se oza Massa na nga wana za choix na yo. Mais Massa ozo expliquer masolo wana to boité. To boité Massa ozo expliquer masolo wana to boité abuba abota na kin a kola na kin ayebi makambutu ya biso ça va mais ba lobby ezala ndenge nini papa mama donc abuba akoko koma ne ministre akoma na ye bukumese akoko koma na ye gouverneur mais président de la république akoki ko koma te massa massa na ngai comment ils osala donc bon toyebi ke explication wana ezalaki teke na masolo oyo bazwi yango mais ezo concordé pour bato ebele bazoli kotala yango mais eza akala mais ngai na cotition na kati ya masolo mpona expliquer abu bato boyi te abotama na kini ayebi lingala ayebi masolo tout mais président de la république akokomaka yango te président de la république akokomaka yango te donc vraiment nalingaki na beta sete na makambo ndengo wana donc vraiment parce que donc soki wana tokomo kota na ba sentiment ezanete wana siko constitution to bakisa alinéa moko na kati et comme ke soko wume donc ezala owumeli ezala obotami awa ezala soki awa to botami osali ndenge nini to balobi papa mama congolais soki congolais te okoma présenter donc siko ngana ngo tuna nanu bato bazo s'agiter donc pour osalela mboka na il faut comme ka président de la république. Pour ça, il faut comme un président de la République. Loi et lobby boye.
pause publicitaire, il y a un partenaire Nabiso, donc Bino Moroka Andenka Boyebi, Kodia Simo Ezali, donc société OEO. Ezali ko pesa congolais nous surtout chance comme propriétaire ndaku neti na poto na kisasa boyebi kodia simo to expliquer nous surtout donc toko mema binoti na suka boromo na tima solego banda tiba ko pesa ba clé na maboko et puis tozali na Bali Center flat Bali Center tozali na Sepela TV donc pour ne citer que ces trois là donc restez connectés sur Clébois Original, à tout de suite. Mes chers compatriotes comme collègues comme kaka pour le bande no congolais. Et comme mes chers compatriotes, rappelez-le, mes chers compatriotes, voilà, du nouveau Kodia Simo et Laxinini. Et là, ici, Congolais, diaspora, immobilier, oh, biso, baloka biso, toko zananda kute, toko kufaka aboye. Non, au nom de Jésus, Nzamba Sali, Hatindeli biso, Kodia Simo. C'est-à-dire, bazana ba terrain ezali na Maluku Ntsele Mwanda bazobenga ngo cité Kimia pona ni cité Kimia po ekozala pena ba construction moko neti kaka na poto mwana Congo mwana Bunia mwana poto partout ozali benga na numéro oyo eza na C Kodia Simo apesi mutu nyonso chance avantage po tozala pe na bandaku lokola bango. Oh Seigneur Nzambe merci. Cité Kimia tolingi te bandako mususu ezala likolo mususu ezala na se non toboyi bandako nyonso ekozala identique. Alors pozwa terrain kuna esengeli nini soki obengi na se okei na bureau na bango baza na bureau na Paris baza na bureau na Belgique, baza na bureau na Londres. Kende ko buka na te. C'est le moment. Oh famille na ngeloba na ko kufa locataire. Non. Kodia Simo ye pona ko kata ba lien. Mutu nyonso il faut zala mukolo ndako. Alors ba kozola yo ba crédit à partir ya Kinshasa. Ba banque za na Kinshasa, ba banque za ebele. Soki basisi kotongela yo ndako nde obandi kofuta ba crédit bandeko bolingi Nzamba kita to nini tala ba chance aboyi tant bazo peso fongola okoti na ndako nde obandi kozongisa ba crédit na yo bandako ebani na 49 000 euros ezokende ça dépend ba moyen soki poza na mbongo na yo du coup olingi crédité opesi ozwi ndako cité Kimia bandako neti kaka na poto ba lavabo, ba baignoire, ba balcon, ba chambre, neka to mona na poto, nengeza na cité Kimia. Na batu baza na Bunia, batu baza na Beni, batu baza na ba na Mwanda, Boma, Kazangulu, Kisangani, Lubumbashi, Kasai occidental, Kasai oriental, Goma, partout. Bobengi na numéro oyo, bokozwa ndako. Biso nyonso tokomi ba propriétaire to umeli na ki locataire Nzamba yokaka. Notre Dieu c'est un Dieu de vivant. Lelo Nzamba yoki ndako okozwa eposo futango muke benga na numéro oyo chance te bandeko. Kodia Simo, la meilleure agence pour construire nos maisons. L'autre comme bailleur, l'autre comme propriétaire. Ton ligne sur locataire na Congo te. T'as la facilité. Mutu nyonso, oza na poto, on a interdit bancaire. Benga bango, bakozwa solution. Et puis l'autre malunga. Obano futa ndako wana tango ba pesi yo fongola, yo bandi ko futa crédit. Bandeko, baedaka Congolais ndenge nini? Baedaka Congolais ndenge nini? Kodia Simo, Nzambe apambola yo. Pas de locataire. Biso nyonso ba bailleur. Cité Kimia kitoko. Yo moto zana mbongo ebele, yo pe moto zanga, yo moto zana papier, moto za sans papier. Yo za interdit bancaire, yo zana poto exiko ozali, Kodia Simo apesi biso mabele na Kinkole, Maluku na Ntsele. Kinkole Maluku na Ntsele. Minimum 50 000 euros, 2 chambres salon, salle de bain na ba jardin.
olingo sombandako o noko le kimbo o masa le kimbo o non kodiasimo osomi pa na bango ba otongela yo Kodiasimo pour vos projets, le terrain, les maisons, les parcelles chez Kodiasimo. Soyez branchés. À tout à l'heure. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.baliscenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokelo partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo. Situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc merci Nabato Bawiti Koko Tasikoyo Bazali Kolanda Biso tozali vraiment na kati ya émission na bino 5 minutes avec César Ngadi donc version la musique donc merci na fidélité na bino donc tolingi tobeta c'était na makambo tozali koloba congolais bolingate désordre et quota tokotanga kombo na été mais boyebi libanais oyo bayemba kena banzembo alo baranyo surtout donc ya lobi asala makambo kutu koleka Katumbi donc so Katumbi atili baya président de la République par ocha buzomona teke tozo kendo kota na désordre donc loi oyo proposition loi ya Noël Tchani ezali ya mutu eko vanisa penza masolo parce que soko yeka batuni papa mama non ovandi kaka to banda ko expliquer net ba professeur ya géographie na histoire te na classe banda ko expliquer net cours moto zali na ngona 6e humanité comme na économie de développement to do bengo écodevre nakasi ba masanga tik ba yebi Louis Blaise Londolé Rita Bola Caché Jean-Claude Cacha ba yebi do cours na na syllabus moka dimi to komaraté donc bazo expliquer donc ezali clair proposition loi ezali clair ezalité que oh vanda na kin ou mela na kin ou bien au bandoro lia mikate ya Jakarta belé donc ezali congolais mama congolais papa congolais to like sabino exemple to ebisa bino ya ambassadeur o ya Rwanda o ya Kisasa yekuto azali 50 mais boyoka o makamba lobi restez connectés sur Clébois original à tout de suite na bato ba lobaka ke maman abotio azali congolaise donc bazana kati ya libunga bazo ya bato bazo ebate te baza kaka nayebi esika bazwa ba information wana ye na papa ba uta Rwanda na 61 bazalaki ba Rwandais penza de mes grands-pères pe bazalaki ba Rwandais même les grands-pères bayaki na Congo précisément où à Goma c'est là qu'il y avait mes grands-pères on les a même enterrés là-bas et le père de mon père et la maman Nabiso bakunda na Goma toloba isali bongo 32 ans vous allez qui congolais zaïrois congolais ou bénéficier pe na o ekoka ko za ba avantage ya ko za la congolais tongo moko boye olembi na yo est-ce que tindengo zala ki ko mema nationalité congolaise motema no zai ko beta kaka comme rwandais to ezaki nini loko ni sala ki parce que ko ka pe ko continuer ko bana ko utiliser nationalité congolaise. Mais malheureusement, Tilelo Congo indimaka nationalité mibalete. Tilelo na linga Congo. Eza na motema na ngai na motema na mio kaka penza que na lingi mboka wana na tanga wa nazana culture nazana ba camarades nazana ba tutotanga tozana ba famille et ba voisins akala tout ça. Baza famille na biso na Congo tozana ba souvenir quand ndingi na biso na batu na biso ba kufa na Congo bazaka na Congo to déplacer ba tombe te kozonga ezaki te que to baye to lembi ezaka ka que to yebaki tozaki naturalisé pour koko sono mingi ezaki na mboka na biso on ne pouvait pas y être en pays d'origine tango opportunité monani c'était aussi important. Il fallait petozongela, ba origine, ba source, ba racine nabiso. Donc bino mo boyolanda explication ambassadeur. Yekutaza 50 donc ko yape a djembeli pe na kota mama na mais ezali clair, ezali loi. Totika ko sala deux poids deux mesures bokoma o yava non ezali loi ba lobi ke 50% te ba lobi 100% maman papa
congolais au sali masolo donc to kende écoute na explication te et comme polémique te to paraphraser donc Lutumba Nzembo Lutumba ya paix à son âme donc vraiment Lutumba nenga loba nzete ate kui na kati ya mai va na mai ata 1000 ans et koki jamais ko baluka ngando ou bien mbisi. Donc, ata ozali na Congo, vanda 50 ans, donc ce que vous allez étranger, vous allez étranger. Donc, tout tika discussion, ngai nazo comprendre que tout est. Nazali ko comprendre et loko mon côté oyo, batu bazali ko ye sango mindondo. Et puis, n'a pas bino rendez-vous samedi oyo, donc émission spéciale bino bolobini ni torosalango samedi à partir de 16h, donc torosalangai en débat contradictoire. Na bras droit ya Moïse Katumbi Bomonaka et Evariste Omana, Ochudi Ahoyawana, donc bino pe borbenga, toroya penza, donc to débattre na yeto la kisaye ke masolo na bango bazali ko salawana ezali na tinate po bato musu bazo rêver bazo kaza soki Moïse Katumbi wana bando sala tango kanambe azalaki azo kaza donc kanambe donc azali wana ya organique mais Moïse Katumbi azana chance mon côté na 2023 sokati libaya a gagné Félix Antoine wana penza donc na tilo boko na ngaba kata Félix Antoine Sagoda ko liaye et puis boye ba ke ezali deux tours bon l'équipe premier tour deuxième tour avec salama na télévision expliquer ba tout sigo na maloba expliquer ba tout na maloba boye ba ke bo comprendre. Donc ce qu'on a ligné dans la Sabino vidéo moko bomoni er moko ato vande et pas batum suna zo Sabino o vande mo so boulot bi ah to lukaki kanambe akende ba 8 millions de morts to lukaki et si là o vande bi ah Félix Antoine Tshisekedi ande konanga to mona na pesa exemple ya ndeko na biso qui d'ici Bishop Élysée boboni Bishop Élysée zaki na ba contre temps mais avande bino Félix Antoine Tshisekedi ande konangai jamais na koke na ba contre temps bon monde ngazonga na nzela nazali ko lakisa bino to ko tchela bino donc boyoka extrait ya émission ya Israël Mutombo ya lataka netelo baka papa sango ya sango alataka et moi ça na ba contre temps ba ba ke mais sentiment patriotique ezongele lié donc ba vitaki akene masola Katumbi mais alinga ki kutute ke akenda boy parce que alingi argent salté alingi argent salté donc botalaka boyebi quand même que Israël Mutomber mo akendra na ba marque moko bo même makambo lobeli ba ningane o bakendaki donc ezola que ça pensa que er mo pensa il faut to zonga bo moto to ba pensa bo moto ezali na ba congolais to moni ba député mususu ba journaliste mususu ba communauté soki ba donc ezali mbongo egoyi ko somba nyoso tuté er mo ya nga ba pauvreté tu bazasu na mboka wana te mbongo egoyi ko somba nyoso tuté faut la que congolais mais soko la mbongo ya ona mona kanamba akoma ki ko saka un esprit na biso likolo ya mbongo bino moko boyoka extrait ozeli bino oyo Israël Mutombo azali koloba concernant ba journaliste ba kendaki et pas Katumbi na ndengi makambo elekaki bomona yo bino moko patriotisme ezongeleli atel penza que non na ko sala makambo bote bino moko bolanda na bilili ndeko place bakei nazo croire na ba valeur na bango je crois pe bazali mature bako céder na ba caprice à Moïse Katumbi te parce que pour défendre Moïse Katumbi zo senga yo bakisi ebeleza lokolo memi elamba na pressing mafuta muso ebebisi elamba pour que bolongo la mafuta wana il faut vraiment na ebisio que botia ba kisi ya ndenge na ndenge donc kisi même na nettoyage pour nettoyer Moïse et kosengo ba kisi ebele ezali salito e kolongwa difficilement na elamba nous n'avons pas assez d'arguments kosenga biso ba énergie ebele pour na ko défendre Moïse je pense pas qu'il est un bon élément ou ko pesa biso makasi pour te défendre pour la élection présidentielle ou le peuple azos de la changement il a un problème de nationalité douteuse azali na makambu ya ora ils ont posé problème il a géré avec le pouvoir en place qui doit justifier bilan na il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour Moïse. Donc je ne veux pas voir mes frères tomber trop bas autour de la personnalité de Moïse. Ezali piège. Daniel Safo, réveille-toi. Mike Mukeba, réveille-toi. Christelle, réveille-toi. J'en appelle à Peter Chan également la conscience. Réveille-toi. Je n'ai pas un problème personnel contre ces gens. Ce sont mes frères, nous avons le même combat. Mais ils ont été séduits par le diable. Ils ont été séduits par la majorité indirectement. Ata Obo Imboka Kabila, so à Moïse à Kabila. C'est-à-dire, Yona Mobali, Yona Mwambali, Bozo Solate, Mokenolia, Nandagunaï. Mais c'est la même chose. Au boy, Mwambali, Moma Sangane, Toyo, Ganate, Omataramutu Ganaï. Mais au sein d'affaires, nous repassons à Bilamba. Vous êtes en train de coopérer toujours avec lui indirectement. Donc, bino mo botolanda, moni pensa que donc patriotisme, moko donc botel pensa que non. En tout cas, pourquoi complication bo? Donc Katumbi n'a rien à voir na masolo ya ki congolais ya mboka na biso. Pourquoi to komi ko kende ko bunga nzela bo moni bino mo Israël Mutombo makambo lobi donc moni penza ke ezali na nzela
ezali na nzela yango na vraiment na salaki tout vraiment na partager yango lisusu na bino donc vraiment tokomi presque ya à la fin émission na biso mais na récapituler muke donc vraiment nga nazali personnellement komona na bato ebele balingi mboka nazali komona vraiment eloko moko ezopesa polémique te proposition ya loi wana soko ozali vraiment congolais oyo mutolo na bakunda na mboka na biso ozali congolais de souche ekogene yo nini okokozala contre jamais proposition ya loi na balobi eza clair bakei par 4 chemins avant au comme président de la République ya mboka na biso il faut à 100% congolais bon sigo 100% congolais ezo gêné pourquoi ezo gêné batu misusu est-ce que Noël Tchani atangaki kombo mutu Noël Tchani atanga kombo mutu mais ndengi musicien mo mboka na biso lo baki donc il banga na mulili so lobi ay donc yebike oza na problème parce que Noël Tchani atanga kombo mutu te apesi exemple moko talobi ka ke proposition à loi ezali ke donc vraiment pour comme président de la République en mboka na biso il faut ozala papa maman congolais mais sikoyo problème nini boko miko cité je vous donne ma promesse quiconque viendra avec cette loi là dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès. Beaucoup d'explications et belé on dirait ba professeur à géographie na histoire. Peuple congolais to la muka po na ngai Noël Tchani azali patriote monene alingi mboka na biso yangwana aye na proposition na donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na yebisa binoka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Ce que to komi na suka ya masolo na biso donc vraiment base na ko bosana ka jamais base donc nazali ko banda lelo na masananga et JD de faire au santé za comment makasite mais masananga et goleka et JD de faire merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi soki na tangi et JD de faire na ko bosana te donc Ricardo Elumbu donc tokutana no dernièrement Monique na bosana raoto Ricardo Elumbu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc soki na tigi Ricardo Elumbu nako pesa mbote na dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi oyo vraiment na sengi na bino bolandaka parlons santé zali émission oyo et lobelaka santé parce que santé ce que za malamu te atanga na hotel maté devant bino donc merci na Jean-Paul Kaoudi Jean-Paul Jamba na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc ici on a 477 na mot plus précisément na katia mot pour na repesa Pipo Kanda Vincent merci na nyo surtout au sala na katia groupe et puis na 5 minutes avec César Ngadi donc na katia Espagne pour na repesa Jokaïs maître Zabazuba masananga ya coupé maître Zabazuba merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi totika la toujours na katia Espagne pour na repesa vrai chéri Beloti Mavungu vrai chéri na katia Espagne merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokeisi ko na katia Kisasa pour na repesa Mike Mutombo Mulumba na katia Kine donc bato Kine soki bazolanda émission et pesa ngai vraiment esengo parce que ezali vraiment ba méga ezali neti ya bisote donc Mike Mutombo Mulumba merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tikali toujours na katia Afrique cette fois-ci na Namibie pour na repesa Babi Lumumba merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Sikoto repesa mbote na Mama Josephat Expérience Mbala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Sikoto ke na katia London City pour na repesa Jano Matundu petit nanga Jano Matundu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tika toujours na katia London pour na repesa l'honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kei na katia Belgique plus précisément na katia Bruxelles pour na repesa mbote na Poutou de Yalola merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokosukisa na kati ya Essonne plus précisément na Grigny po na kopesa mama na biso Mati Tumba na kati ya Grigny o azali conseillère régionale ya Île-de-France parce que makambo tolobi ezali ko concerner na kansi émission tango otalango vraiment akoloba vraiment tozali na kati ya réseau donc komi na suka ya émission na biso ya lelo donc vraiment ndenge na yebisaka bino kaka ke merci na bato nyonso tu balandaka biso parce que émission oyo bolingaka yango parce que ezali nulle part ailleurs donc la musique ya 5 minutes et ça la marakaka na Clébois original donc nous sommes à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami et derrière la caméra Willy Kunda nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro
D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au salaire au yuo aux amona maina c'est vrai to tangaka na yo du vent.